Sibina makambo ya likolo, bobina bosepela. Esengo emonani omokili, emonani polendolo banyanele. Mokele mokemba polele, sibaya na ilikoya. Omonana polendolo katina bilo. Yango ne polendolo ya pokoto ya manira mitemba. Alleluia, 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 alleluia. Fumalongo, 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 fumalongo. Jambe elimo santungo, fumalongo, 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 fumalongo. Jambe elimo santungo, fumalongo, fumalongo. Mokili molingi kolukangai, bola kisabangonda konangai, bola kisabangonda kenajali. Mokili mopesa meningai, esengo mokili bosepela. Bagenoye! 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 Donc sika wana ba mama na batata tozala kabe na bolingo tozala bana na mibeko tozala bana na misala na kanisi manso makuninga biso tokomona yango pamba te nzambe akosaka te ya solo na ndiminde ezala kabino ngai na mwana kina kati na vale wana papa alubiete mwana yakana na tela mantala na papa nini wana nde batu wana bakosala na yo papa olubi nini nde batu wana bakosala na bino bakosala na ngai elongo papa tikamo nini wana ozali koluba nde okomona yango na miso na yo me dingumba na bisu bango batu bamundele balingaka yango te e batu na mayele mpe balingaka yango te yo kitisa mutima na mutasala bango o nzambe okotala kaka ba jeune wana bakosala papa te tangu wana même soko bozali kosola de kama tata simo kimbango bolingi mwana mokete azala isika wana tabu susaka obimisa sekre e bazali koluba de kama simo kimbango bokotala ba vieux batundi isika wana mpwate de kambango ezala ka somo ba genoye mama balanzibanso bazwi libaku ya kolanda biso lelo ezali le mercredi le 4 août 2021 mokolo moye mopesamela na jeunesse urbaniste ya mokili mobimba oyo bayifalanse bakolobaka ishiki union de la jeunesse urbaniste lelo etokisi 70 ans papa ete na 1951 papa simo kimbango alakisaki papa dengenda valet de jeune oyo ya kotambusa papa dengenda lobaki yango mpe esalemi lelo bajeune bakopi ebele bakopi na kati ya libopa na biso na ntina na maye oyo papa dengenda alobaka na 1951 yango wana lelo oyo ekokisi 70 ans ijiki ezali kocelebre 70e anniversaire ya union de la jeunesse kibangise yango wana toyena mpona kopondela mpe mpona kosala misala nde na ntango oyo biso banso tozwami bongo na carnaval yango tozali kotala ndenge kani bandeko basili kouta bipai na bipai Kinshasa Angola Brazzaville Koto biso banso tozwami yango tokolanda manso makoleka na lelo mercredi le 4 août 2021 awa na nkamba ebiselemi ya sika manso wana na caméra tozali na papa Patience Bouakou papa Beni Iba présentation ya mama Germaine Penda Diafra tosengi bino bolandi bola
Depuis 1951 jusqu'aujourd'hui, 70 ans.
mwana pe molimo santo. Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Espoir de l'église. Kama oye! Kama oye! Yerusalemu yapa ikundamba katanzambi uyisu yetata mandalea. Siko tokumisa nzambe na biso. Tango eko Papa Simoki Mbangu Kiangani oye! Papa Simoki Mbangu Kiangani oye! Papa Simoki Mbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani Wanizola kaka yengi kaka Nakomba tata mwana pe molimo santo. Nzambe na biso Papa Simoki Mbangu Kiangani. Papa esepelisaka yo olonga na likolo kitisika biso tozali. Na 51, le 4 août, nde papa balakisaka yo vala ba jeune. Lelo ba jeune ba monani awa ezali échantillon ya vala ba jeune wana. Papa, ya solo to kopesa merci. Mais to kopesa masolo to zala ngoli boso na yo te soko to sengi bolimbisité pamba te etamboli na biso liboso na yo papa ke ozalaka malamu te. Tangu nyonso to koyokisa ko soni. Nzambe na biso limbisa biso kaka. Liloba tolobaka na début année oyo ke biso ba jeune to kokota na 2021 na Nzambe moko. Totanga ko Nzambe wana Papa Simoki Mbangu Kiangani. Pamba te toyebi te 2021 centenaire à Lingomba 2021 photo kumisa yo. Biso ba jeune tolobaka to kokota na Nzambe moko Papa Simoki Mbangu Kiangani. Ya solo papa ndengo moni ba jeune lo bazali awa totondi na bapasi ya ndenge na ndenge. Iyo nde butokosisa yango. Pamba te papa mfuma mbanza alobaka likambo. Alobaka ete mokolo tata koya nyonso oyo biso to promettre bino nde yenda koya kopesa bino yango. Papa biso tanto komonaka yo et surtout ndeko temi liboso na biso ete toyebete yo nde kosisa pasi na biso yo nde kolongola yango. Papa bongisela ba jeune. Tozotala bana poto kutu ba yete Angola eyete Congo Brazzaville moi échantillon yé pona nini pona pasi ototondi nangwa pasi ototondi nango na mokili na biso. Mais na tango yo nazo kokanisa likambo esalamaka papa yo telemaka ke siko telemi wana ezalaka un certain 17 mars na fête ba flûtiste animation zo salama awa na ngambu wana ba flûtiste mo bazalaki wana na air animation bazolo ba papa longola coronavirus yo lilobo za kopesa ezali petit problème ekolongwa nango bana wana pe bazalika ko insister na air animation papa longola coronavirus yo ezali petit problème ekolongwa nango bandeko na biso ya presse bazui yango ba balancer na réseaux sociaux etamboli na mokili mobimba lilobo yo lobaki ete ezali petit problème ekolongwa nango kasi papa toza kosenga kete maladi wana papa bana na yo bamona ngo te toyoka mais tomona ngo te yo moko yebini ko bongisa na bunzambe na yo pambola biso bana no bayawa na tina mususu te pona ete yo pambola bango bazo mapamboli ya solo totona maladi ebele ebele banzoto na biso eki mili musu ezali te biso tokobetaka tolo epa na yo Papa Simoki Mbangu bajene yo nde kaka tokolongola yango papa mutu mususu aza na ye te o mususu bakosalaka wana papa toyebi na biso eza nango bapasse temps mais yo nzambe na biso yo nde longola biso nakanisi tozalaki nango yango wana nakomba tata mwana pe molimo santo amen. Kimbangisme oye! Bajene oye! O kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo Papa Simoki Mbangu Kiangani Nzambe ya kimona meso Nzambe kati na bana ya bantu mosikoli papa nini tokosenga oyo yo oyebite
1921, 2021, 100 ans. Tango ba musicien bayaki likambo yebisaki biso awa ete soki bozali kobuta ngomba pasi ezalaka, kasi soki ngomba esili pasi wana bokokanisa yango lisusu te paske bokopema mwa moke. Awa oyebisaki biso ete ngomba na biso esili tozali kopema. Elingi koloba ete sima ya kopema toko continuer et certainement toko kota makanisi na biso liloba na yo okosala na banani. Papa Simon Kimbangu Kiangani, biso tozo continue kaka kozongisa yo na maye yo moko osalaki. Mikuwa ya pamba kasi na bolingo pe na mawana yo obongolaki yango. Mikuwa wana biso nde tofukami awa lelo. Ya solo mingi toyekoli makambo oyo ekokanite. Bamosusu avec conscience. Bamosusu par ignorance. Bapasi. Papa, pasi. Nabanza coronavirus azoboma na ye. Mais pasi yango nde ezoboma biso mingi. Pamba te soki lelo ba tension eye na tina ya bapasi kuna nde ba makanisi eye biso mingi. Bana na biso bangoyo, la jeunesse. Bana na biso bangoyo, tata mwanda velela. Yango to mitunaka. Est-ce que biso, surtout la génération kobanda 1950 tina lelo tozo sepelate, est-ce que biso bobongisi la biso kaka pasi to nini ton limité pamba te yo moko pe ozali jeune pasi yango ozali komona yango. Bosale la biso papa limbisa biso to sengi bongo la biso ndenge obongo laki mikuwa ekomaki nango batu pe basale laki yo. Bongo la biso ndenge obongo laki ndika ya kopola kaka kumpenda aliaki yango. Lelo soki tokei na lukengo famille nkaka kumpenda tokomona bango ke biso oyo bana ya muta kumpenda oyo aliaki ndika. Donc elingi koloba ete ezali légende te, mais c'est une histoire vraie. Papa biso tokokenda biso musika te. Na 1 Corinthiens chapitre 15 kuna tomoni ke biso nyonso tokokufa te, bamosusu kobongo la biso. Yango wana papa elikia na biso batata na yokoko na biso na bana na biso papa yoke la biso mawa obongo la biso po ete tozala utile na miso na yo okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Kimbangisme oye, bajeune oye, malgré tango ekeyi papa kasi okoki kozanga mwa liloba ya kopesa epai ya bana na yo na bakoko na yo te. Tukulombele Nzambe etu bakafulu watosikidikisa.
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Bajeno oye! Eunui, Embazie, Bilombiakolwe, Yangalala, Esengobi Esengote, qui est ce voga, qui est ce koué, Tsai voga, Tsai koué. Merci. Na komba tata moi na pe tata Molimo Centre. Soki bapesi bino bilanga bozali kosala bozali kosala tant bozali kosala botale nano na nsima est-ce que tosali mingi mpe nano tosali mingi te totalaka bie totalaka te biso bajeune sikoyo totala nano na nsima oyo nyonso tozali kosala soki eza ndenge nini ndenge namoni tozosala tosali pe ya mingi tosali na tube tosali te bapapa balobi a biso bajeune tokomi na porte tozozela nde Angola soki baangolais bakomi nde tokoti na kati tozoyeba lisusu tozoyeba ngo Nangola trouble ezaki makasi. Angola makambo nyonso ezaki na mpe na difficulté. RDC Congo Brazza toza koavanse na likambo oyo ya tata Simon Kimamba ya Molimo ezalaki ete kambo nyonso papa loba na biso tozosala tala bande ya Angola baza te. Bokomprendre sikoyo loba nano Simi mikro loba na ntoyoka Bajeno ye ya liboso papa ezali que nzambe na biso yo za koloba biso bana tozali appelé ya kolanda attentivement malako yo zali kopesa biso na likambo lobaki ya Angola papa o rappela biso yango plusieurs fois awa que RDC na Brazzaville tozali ko avancer mais ndenge batata balobaki Angola azali kotikala kasima tozali kozela pour que bango pe bakoka ko rejoindre biso tokoka kosala nzela moko tokoka kokota nzela moko. Merci papa. Zalaki bongo be bongo te. Bongo papa. Tomoni que to koma ensemble. Ezalaki Pape Jean-Paul efoya na Angola. Sikoyo papa bengi papa wanani aya avant papa ya kuna na Angola aya na Kinshasa. Bozoye ba lisusu oyo bazalaka na ntango wana. Sikoyo papa wanani asali retard. Nde azwaki ba papa mponda bazalaki combien? Faut bazala 3. Bino bokene na mbanza Kongo kozala Pape. Ya yela kinanzela Brazza deja ba papa mponda bake papa wanani ayena retard na Kinshasa. Yo na yebisaki avant ya papa ya yo zala awa na Kinshasa ya peso programme ye akina retard. Et déjà tinda ki ba papa mponda bakenda avant bazaki misatu. Tant papa yekuna ke kukuta ba papa mponda na mama nkako papa tant yekuna loba kinini kolo yeso azali nani Moto Bwindo avant wapi na Angola anora Angola eza wapi awa na
Il m'a pas pour me dans le baquet. Ingeta. Si vous besoin de sauter. Toye bipo. Bazenoye! 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 Oye, oye, oye. Espoir de l'église. Nzambe la biso ndenge ozali kolobela ezali bongo. Papa ye moko mutu alobaka. Dieu est noir et Jésus-Christ est africain, il est au nord de l'Angola. Bazenoye! Nord y'Angola. Ezali wapi? Awa. Awa na kamba. Ingeta. Bazenoye! Papa ozali nzambe. Tango tolobaka yango ezalaka par complaisance te. Tolobaka na conviction, c'est-à-dire tozali convaincu que Tata Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe, azali liboso na biso. Papa oyebi yango très bien. Ngaite. Bazenoye! Bazenoye! Yo mokazabule biso bala toyebi yo. Oh biso toyebi yo. Bazenoye! Bazenoye! Papa, soki lelo lobi ozali nzambe te. Nambanza sanda. Olobaki liloba. Bazenoye! Bazenoye! Nzambe na biso bongo na meso. Papa biso toyebi yo. Nzambe bakoko basambela. Nzambe batata na biso basambela. Ezali nzambe biso tozali kosambela. Pe bana na biso bakosambela kakute kute. Ozali nzambe oh. Yo bossa na raté. Bilo bossa na raté. Papa yo lobaki tobombaka makambo po soki tolobi ya sika toloba pe ya kala. Nzambe na biso ezali yo. Tokokende par 4 semaines te. Papa okobomba ma biso te. Papa pasi na biso oyebi yango. Kolela na biso oyebi yango. Mikakatana na biso oyebi yango. Mosusu kolongola na biso ezali te. Tozali liboso na yo papa oyo ezali 70 ans. Bazenoye! Ezali 70 ans depuis 1951. 4 août. Tozali awa papa. Toyebi que fête oyo ezali spécial. Spécial parce que ezali fête il y a 4 août ezali kosalema na fête ya centenaire. Spécial parce que na fête oyo ba jeune na yo ya mokili mobimba balobi ba ko remettre yo échantillon il y a 20 maisons finies. Spécial parce que na mobu oyo yo moko zali kokokisa 70 ans. 70 ans oyo. Chaque 70 ans tata nzamba sala kali. Papa toye pambate toye. Tata Nzambe. Ezali nde bino ba jeune. Iyo ndolobi Tata Nzambe ezali bino ba jeune.
Tata Nzambe, yo lobaka na biso ete Nzambe batindaka ye te. Chaque fois lobaka Nzambe batindaka ye te. Soko tokomi koloba, okomi kobenda biso maloba. Nzambe batindaka ye te. Tango bimisa yedi kamwa na mbanza sanda, yo moko lobaki yango. Soko batuni bino, mbanza sanda lobi nini? Nana tindaka yo? Nzambe na lobi bien na bosanaki. Bajele mbala liboso lobi ke Nzambe abosani. Biso toyebi ke Nzambe abosanaka te. Yo moko lobaki na biso yango. Soko batuni bino mbanza sanda lobi nini? Olobi yango tina suka. Tata Nzambe Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu Kianga. Biso te papa. Ma avant le bango biso ye bagayo. Yo no biango pour confirmer biso. Peut-être biso misusu tozalaka na mo ba doute hein, poto longa ba doute hein, o confirmango. Yango na papa biso ye liboso na yo to yebike yonde Nzambe. Okende boye ozonga boye biso yebike yonde Nzambe. Donc bino moko batu bolobi ngai te. Papa toyoka kati tolandaka bandeko na biso mpe aratelki epai tozalaka dimanche nyonso soko opesi liloba 10 minutes elekaka te eske komeli biso 10 minutes elekaka te tolandaka nyonso papa yo bomamaka te okosaka te epai na yo c'est la sainteté yango tokomi koloba sa divinité donc epai na wana kutu soko papa lobi yango ata mwana moko te ata mwana moke azali akondima yango aza te donc soko tolobi esi tokola na biso kala esika na moya koboma papa eza te papa mfuma mbanza aloba na biso mikolo donc boza bagene te oh papa olobaka na biso me papa wanzunga aza jeune koko mikala jeune yo moko jeune boko sikoyo tokoma sikoba nani bavie oyo babombaka mandefu nde bavie bata mandefu bango baza te contrôle nanu bino moko bajene nakoyebisa bino likambo moko biso kala na koreki ntango tozokola na koreki papa Diangenda akolisaka biso na mandefu te akolisaka biso na suki ebele te. C'est un message au papa azopesa biso lelo tokola na mandefu te tokola atana ba babenga ngo nini ba moustache ba kino babenga ngo bana langage babenga ngo zéro faute tokola na ba zéro faute wana te. Donc c'est un message au Nzambe azopesa biso toyebaka kozala na suki mingi te toyebaka biso ba jeune tozala na mandefu te tola peut-être ba maman balataka ba chaînette biso ba tata tolataka ba chaînette te tolataka ba bague ebele te à part bague à mariage toyokani hein papa malobi pa na yo olobi bien na yo toyokani kasi nga nazoloba nano po tozonga nsima te tozala makasi wana ekontinue tolemba te toyokani hein bapapa balobaki bien tozazola Angola ntango likambo wana esalami bango mpe bakomi kolanda biso sikoyo na 87 nini ezalaki na 87 100 ya nani esalamaka bien hein? Na l'état bapapa bazalaki wapi bozalaka te bakino elekilaka wapi l'état ntango abengaki bon l'état Mobutu asalaki nini réhabilité nani tata Simon Kimbangu na 91 le président o réhabilité tata Kimbangu mais obimisi na boloko te epesaki mwa retard papa alobi après 20 ans
alors jeune basepelaka ya ntango makasi ya jeunesse. Alors bapapa batiki biso avant batika biso bakotindanga kende boy nakokende mashine akei na boma nakei kobimisa nani koko kinzembo ti nyonso esalamaki o kazangulu nakendaki mboka ni susu mambulu nakendaki place nyonso bakotindanga nazokende ye atiki biso kokisi makambo nyonso ngai natuni bongo mama mwila no après kei ntango totikali officiellement l'état fo tosolola toyeba papa aza osusu te ngai nazwi place wana mpona kozwa mikanda ezalaki mpasi mpe mpasi te pasi papa me tokotelaki yango tozwaki mikanda officiel tobundi 2006 tosalaki nini conférence internationale conférence internationale na amphithéâtre hein? Oui wana tozokende mpe tozokende te tozali kokende mama Kimpavita babomaka ye na 1706 2006 ekomaki combien 300 ans 3 siècles bozosala bien bozosala te bajene bozosala bien tozosala mpona kolakisa misala ya tata Simon Kimbangu na mokili conférence wana bayaka ebele na monde tie baye kolala na nkamba balobi tomoni makambo na biso avant que tu papa kufa salaki tout la jeunesse asengaki basavant du monde bayaki mpe bayaki te bayaki ozosala bien ozosala te tozosala papa yo bagene hein? Merci papa bon 2009 tosalaki nini exhumation ya mama mwilu po aya wapi nakamba tosalaki mpe tosalaki papa wana nyonso eza compte bajene bazosala bajene bazosala bamama mpe batata bazosala ti tolobi ke elobama na ye moko tata Molimo Centre ke bato ya mayele bakoya kotémoigner misala na ye bayaki mpe bayaki te bayaki papa na date ne na 2011 deuxième conférence ezalaki na 2011 papa 2011 bato ya mayele bayaki mpe bayaki te bayaki ya monde ingeta papa bon sikoyo 2010 tosalaka nini roi ayaki aho l'état organisé banganga nzambe nyonso 50 ans tozala wapi esika moko nakendaka mpe nakendaka te bajene bozosala mpe bozosala te tozosala sikoyo ngai nalobaki ke tata Kimbangu soki tata na bino bakangi ye bana bazalaka à l'aise te pasi na pasi tokomi na porte tolingi tokota nalobaka bino nalobaka te olobaki papa yebisaki bino ke etikali moke soki oza na libanda alingi okota soki oza na kifunda eza na moto porte yango okitisi nano mpo okota bien tokotaka na kifunda na moto te papa tokotaka ndenge se mokumba epuis okoti na ndako sikoyo makambo eyaka te eye makambo eye oyo ezali ke révision ya procès président ayebisi babelge alobi non yo mpe ozali kaka l'état sala kaka yo moko biso mpe tozwi bavoka na biso soki bavoka wana bazali aho batelema o babundaki etu
azali vie bien baza jeune bozo sala bien bozo sala te ozalaki yo moko Kimbangis moye nakomba tata mwana pe tata molimo sant papa nazalaki nga moko te tozalaki cet avocat Kimbangis ezali bana oyo yo moko obokoli okolisi opesi biso mayele nde otindaki biso tokende kosala musala wana papa nalingaka ko rappeler eloko moko tango tobandi kosala procédure ya révision à procès tokutanaki na kakatano ebele pamba te ezali makambo eleka na 1921 na génération na biso moko te parmi biso akoki kozala même papa na biso papa yo mizalelaka pamba te ezalaki yo nde bakangaki ntango bacomplication ebandi koya na ndenge naza jeune boye bakanginga basenoye papa ozali nzambe ozali mutu wa mokilo ete oyaki kovanda na biso ozwa corps pour que okoka kopartage na biso pasi omona pasi biso toza komona oassiste biso oaccompagne biso pamba te elika na yo bolingo na yo ezali okotisa biso na mboka elaka bajene ye papa maintenant ntango tokomi na ba procédure wana emeki ko compliqué biso mukolo mususu to travailler jusque très tard na ba 22 heures to panzani makanisi to to vandi sa place moko ezali te tozongi toke kolala mutu na mutu azongi na marque na ye mais na butu moko kati na biso mama Rite Lukembeladio oyo azali awa membre ya cabinet asali ndoto azali kolota biso ba avocat ndenge tozalaki 7 basi bazalaki boni papa moi c'est azalaki ka moko mama Rite Lukembeladio sikoyo amoni na kati ya ndoto tozongi on dirait tozali ko travailler ndenge tovandaki mais amoni mutu mususu aye pembeni na biso mama Rite ayebisi alobi mais yo to yebi yo te oye kosala nini awa alobi te nga pe naza avocat mama Rite alobi te yo za avocat te oza soko za avocat Kimbangis c'était pas mbate biso to miyebi tozala cassette ba jeune ye tata wana yebisa alobi te nga pe nazali avocat comme bino siko mama Rite atuniye kombo na ye nani alobi te ngai maître Simon Kimbangu ba jeune ye ozalaka ozali pe okozala papa ezali yo moko mutu opesaki programme yo moko mutu accompagner biso et yo moko mutu exécuter yango papa honneur louange nyonso epa na yo merci papa ngai moko kolo nzoto nayebi makambo wana eza koloba te eske ezalaka pe ezali bazeno ye ezalaka pe ezali bongo suite ezalaki ndenge papa tango aussi oyebisi mama Rite na butu ke yo ozali kati na biso tongo etani tozongi avant même tozonga tobengani non makambo ezali toya tokutana tokomi tokutani papa oyo ezalaki ba difficulté tokutanaki nango na jour passé jour oyo toye kobandela misala nyonso ekomaki kokende comme si c'était sur des roulettes ezali kokende enfin tokeyi koplaider affaire wana devant la haute cour yo moko nzambe comme opesaka elaka il faut ba réhabiliter yo oyibaka te ofingaka mutu te obundaka te mais oyaki mpona mission noble ya kobikisa mutu mwindu mutu yango oyaki kobikisa ezali banani papa biso yo mutu mususu te oyaki mpona kobikisa biso opesi mundele 1 quart opromettre biso 3 quarts nde toyawa papa bajene oye 70 ans eza spécial papa pesa biso nde tovandi awa tokobima pamba te bajene oye
Papa, ceux qui pour la mabunga, tozali batu, papa représenté à Ville Sainte à lobby. Obongo la kandika kopola. Mikuwa ya pamba. Et zongi batu pe saleli yo. Et bongo biso. Papa, s'il vous plaît. Kokangela biso mutema te tozali bana. Génération aussi la te, papa. Kobomba ma biso te. Papa kanise la biso. Mais que nous kanga motema étant que nga moko jeune. Espoir de l'église. Merci beaucoup, papa. Eyokani. Na sali sous erreur alors. Papa yosoko lobby ezali loba ya bonzambe etikala kabongo ba jeune oyo bayete à travers le monde, Europe, États-Unis, Afrique du Sud, Angola, Congo, Brazzaville na ba province mususu bazali kozela bayoka papa lobi nini papa yo lobi okokanga mutema te ozali nzambe parce que ozali jeune lipamboli na yo toza kozela papa biso ndenge toyeboye eza 70 ans, année ya libération, année ya mapamboli, biso ba jeune, tozali ya kozela yango, papa lilo bana yo kaka, ça nous suffit. Oh, naza koma bientôt 70 ans, naza ka jeune. Na komi kolanda troisième nini âge. Bazenoye papa biso tondimelo ko wana te ezali mikolo ezali yo mbambula ezali yo nyonso ezali yo olingi ovandela biso panda mila yo kaka papa biso tozali génération oyo tolandi yo nsima bana na yo génération papa Simo Kimbangu Kiangai papa biso toyebi ke nyonso ezali yo eloko moko ezangi yo ezali te ozali na 1 an ozali na 2 ans ozali na 2 mois ozali na 1000 ans nyonso ezali kaka yo. Oui, azaki na 7 figures. Donc c'est quoi na loa. Yango toujours le baquet, ce que vous salez, autant la pays, ce que vous salez mingue, toujours ça la vie, toujours ça la terre. Yango na la narabagène. Il y a Brazzaville, il y a Angola, il y a Mokil Mobimba, Nairobi, Bagène, Balobini, Bazo Salanine. Mais il y a un mantata te. Tu veux qu'on y ait, hein? Par rapport au Fouezaka et à Malam. Solution. Le problème est ali ma bête. Tu veux qu'on y ait, hein? Le problème, tu veux qu'on soit échec, hein? Il y a solo bien le gouta. Il y a solo, papa. Biso ba jeune photo tellement na likamo makasi yango alobaki na 21 ba na boke na kotanga bino nde botamsa mokili oyo mokili mobimba yango otangi nazwi exemple ya ba maître c'est défense papa Kimbangu abimaka na boloko te abimi le 3 octobre na Mbanzango ezalaki ndenge Likolo et Salakinin. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Dès que tu gagnes, Abimina Bolok. Si tu as un makamwa mike, oyetikali. Nous avons dit que tu poisson. Force, on a fait où tu as biso bagène. Batato baza ko conduire biso ba continuer ko conduire biso na banzela bien
tobima nini oloba bino kaka oui biso kaka bongo banani bazelo ye nalobi mingi papa mpo na biso liloba na yo kaka eza kosuffire biso papa loba bajene na yo ya travers le monde basepelaka so bazali koyoka yo ozali koloba bino bozosani bajournaliste bazosani bazali kopanza sango na yo papa mais oyo eza ya biso moko ndenge nini ekomi epa na bango bazelo ye papa biso baye tozali awa tozali kaka échantillon bajene batikali batindi biso toya liboso na yo tosenga yo pour que yo loba na bango bango mpe bamiyokela. Oui, eza ya solo parce que bakokaki baya kaka bamaladi oyo tozolobela bafrontiere esali nini kangami soki maladi ezalaka te ngai nayebi ti awa nyonso plein me biso bato ye pilipili ya moke esalaka nini boya en forme tobutale nango kuna bakolonioka kuna kaka na moto mpona lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen bajeune oye nzambe tata molimo santo tomoni ye to tomoni ye te ye ayebisi biso pilipili ya moke alingi amona biso na mosala oyo tokosala na makambo ya botongi ya nkamba pilipili ya moke yango wana eswaka tobongisa maboko totonda oyo nyonso nzambe na biso apesi biso na tongo ya lelo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo Sedeto wanzambe to tata mwanda velela sindika bana bakumsa tobondela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela biso mpe na moi baprograme na biso elingo kobanda zala na biso esika moko kino tosilisa baprograme na biso mpo na lelo tosala mosala emonana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen luendaki mbote Je suis venu ici en pèlerinage. Bah oui, malheureusement au début je ne savais pas. J'ai quand même participé aux festivités, puisque nous l'avons trouvé ici. Bon, nous avons trouvé aussi intéressant de participer, mais au début, notre périple, c'était plus pour le pèlerinage, découvrir ces hauts lieux saints dont on a toujours entendu parler. Et arrivé sur place, nous avons été émerveillés par l'effet que ça apporte, une paix physique et une paix spirituelle. On se rend compte qu'on rencontre quelque chose de vivant. Premièrement, ce que j'ai pu découvrir, cette force spirituelle qui habite la colline, dont nous avons toujours entendu parler. Mais lorsque vous arrivez sur place, vous ne savez pas quand est-ce que ça vous envahit. Moi personnellement, je me sens très fort
spirituellement par rapport à ce que j'ai pu découvrir. Et puis la bénédiction que nous avons eue de la part de Papa Simo Kimbangu qui nous a accordé cette faveur nous rend fort spirituellement. Donc en réalité, je ne sais pas comment vous l'expliquer physiquement, mais à moi je me rends compte que c'est que de la manière où je suis entré ici, ce n'est pas ce que j'ai présentement en partant de ces lieux. Ce que je vais dire, c'est que celui qui trouve l'occasion, peut-être je dirais physiquement, qui trouve l'occasion de venir en ces hauts lieux saints, comme je l'ai dit, de venir, mais je pense que ça ne sera pas peut-être de leur volonté. Pourquoi moi personnellement, c'est depuis 2018 que j'ai émis le vœu d'arriver ici, mais aujourd'hui on est en 2021 que je suis arrivé. Je pense que c'est la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire, mais c'est très important d'arriver ici. Vous sentez quelque chose de différent lorsque vous venez.